Pourquoi banganga? Hein? Az audace. Ya koleka na TV. Tina ba chaîne na YouTube. Abanda ko humilier ba o bazo benga bango ba garder des âmes. Nganga leki na TV. Passer ko zo kispa na ngai. Passer ngam na sala gaye. Passer boye passer. Makambo e bandi le loti. Makambo e 18 ans. Mais ngana aloba na ngai. Le propos tenu de cette émission s'engage de moi-même. Eh? Lokola nenge Moïse Mbiye achaka pire na ima Kalambai a consacré par pasteur parce que nous avons chanté avec lui dans une même chorale, dans une même orchestre, c'est mon camarade. Audacité Yakobima Nakatia TV tombo otanga kombo Denis Les na pesa ekisi c'est que Denis Les oza unique oya libuma mamate ba komisa konde musala nzambe pa mutu trésor mukula le valable ba komisa le valable ba consacrer évangéliste nzamba ba boîte nzamba basi Hollandie mwana na mwana pasteur Nema sikatenda ba miracle fabriqué mouchoir na yemuke ko isai mote sila mwana na ya pasteur ba komisai Moïse Mbiye l'homme de le moment l'homme de Gégé mwana pasteur tala ba vanti papa ko akomisai ya mona lobi ba eniko yo bazo komisa bango pa bato ba yebi valeur na bango tango zo mona bazo kinaka pa banganga Michel Bakenda nganga nde mutatangi siko tango zo mona banganga bazo koma ko ksamu sabino ah papa église azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi Efada, Temple Fada, Balandinyo sont toujours besoin Kalibakou, ya koyanga biso na kata chaîne Labino, ya Nazarien TV, na 4 émissions Labino, table sainte, vous a présenté par votre humble serviteur, Dadi Moukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne, les Nazarien TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba, il y a les Nazarien TV. Je dis un grand merci à la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokoya, pour la confiance au Pessina. Je dis aussi un grand merci à Jires, Oza, c'est ma caméra, pourquoi pas Alain Kakala, le beau Panzame, Oza, la régie. Le table sainte, les frères talents, tous les quatre plateaux, par rapport à toujours, il y a une révélation au Nzambe, Azo Tchaï, au Nzambe, Azo Pessé, pour modifier le peuple de Dieu. Avant d'abord, on a présenté les frères talents, l'ancien à la régie, à Tchaï, vraiment, chaque vraiment, et puis ça se débat dans Nzambe, le Koumou, il y a la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokoya, et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va.
Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya daba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Bonsoir, Bachala, Vitamine Cole, Nabicho, ça les plaisir, na Philomène, Moukoya, Motema, Bivens de Yombo, Nabicho, ça les plaisir, on a 3 fois boss, Jack, et puis France, Nabinzem, vraiment, et salut au plaisir. Non, c'est là, je reste en ma caméra, à fond, caméra, présenté, Bino, invité, Yamou Cole, le phrase talent. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, papa Dadi. Santé, Denis, l'homme de Dieu. Santé, ça vraiment bien, Nangolan, jamais. Car la Bible, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est qu'il les bâtisse, travaille en vain. Donc, si nous avons tenu bon moïnangate, attendons mon ami, ton nom, ça, Moussala Mpunda, ce qui peut nous abattre l'IET, Moussala qui est journaliste, et ça, le monde. Ok, merci Vastalon. Maman gentil par rapport à Batino sur Bazui, le Bakwa Rolando en ce moment. Chalam Pepe de Denzamba Pamoulabino, Bino Bosu, le Bakwa Rolando. Na on zamba tchaka kati na nai pour édifier peuple de Dieu. Tout ça a pour renoncer les œuvres mortes du diable. Pour le chapitre 9, le verset d'Abisso 23, Bible sur BT. Jésus dit après cela, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce de lui-même et qu'il change de sa foi chaque jour et qu'il me suit. Donc il n'y a pas Satan Mignoko, Toko, Tikan Jésus-Christ, Tokolandae partout. Ton dimaka passe pour Jésus. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Babi, toute chose commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission sans qu'on kabango inamaboko ya Nzambe. Nzambe n'a pas molio, mais élevé parce que Zamala. Mais les autres étaient dans l'air détresse, il crie à l'Éternel, et l'Éternel les envoie la parole, et la parole est fidèle. L'arbre cherche et les feuilles tombent, mais ta parole reste éternellement. Le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci vraiment les frères Talon. Les frères Talon, toujours la révélation parce que Babi Mikolo, au tombeau qui n'a pas révélation, l'homme de Dieu, Robang a l'issouté, Romika a dévoilé ses secrets. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Banganga, aux audaces, pour les canaux TV, on a Kosamu Sabasal. Oh, le lot là bas. Pourquoi Banganga? Hein? Aux audaces, il y a les canaux TV, qui n'a pas chaîne à YouTube, Abanda, ko humilié, bah, oh, bah, Zobenga Bango, bah, garder des âmes. Il y a Zambé, comme un pasteur. Oh, le soit disant un pasteur, homme sur le mot bien, sur le passe-temps, homme sur le mot bien, sur le fancy. Pourquoi? Le monnaie, le loyo, tous en a pasteur, et tous en a passe-temps. Peut-être ça va pasteur ba na kati ya ministère nzambe parce que le français qui toko
parce ayebi koyemba asitoproclame pasteur baye kotia trouble na kati évangile nyonso na mpona kozongisa oyo hébreu 6 ezoloba mpona kozongisa mwana yesu mwana nzambe neko mekuluzu ntango ozomona bana molili bazozwa audace ya kokritikaka basala nzambe bible ezoloba na biso na exode chapitre na biso 18 le verset 22 tu ne laisseras pas vivre les magiciens et les sorciers okotika bamagicien mpe bandoki te bafanda esika bato bazali mpe Esaïe chapitre 8 le verset 23 bible ezoloba les ténèbres ne régneront pas sur la terre et les angoisses sur mon peuple mais lelo likambo kokamwa bapaster nganga leki na tv paster akozwa kisi mpa na ngai paster ngamu nasalaka ye paster boye makambo ebandi lelo te makambo ezwi temps mais nga na aloba na ngai le propos tenu de cette émission s'engage de moi-même non des journalistes il faut naloba pourquoi banganga bazozwa audace ya kosambwisa bango soko loki ndumba te parce que ndumba yapa na ndumba yaka pa musoyo muntu loki na buti soko loki ndumba te ndumba mwa yapa na ezate tango moni da ndumba beke tobimaki na ye c'est que okendaki pa ndumba po ebele bato bazalaki wana ndumba tangi kombo na bango te totanga makomi Luc chapitre 19 le verset 12 et il y a des ennemis qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Oh Jésus, Zolokumu. Zolokumu. Balobi. Ezali na benik oyo bazala déjà benik wuta libumu ya mama afa ya na mokili nzamba tiaye oyo aza musali nanga Jérémie chapitre 1 okiti na verset 3 azoyebisa na Jérémie avant obima avant mama na mona yo esinga na yebaka yo okozala musali nanga pe na consacra yo o bazobenga benik oyo déjà abotani na makila basala nzambe nzambe se apona ye baeli baza baprédestiné avant nzambe asala mokila yebaki stalo na osalela ngai mpona nanga nanga mécanicien makambo kuna yeba yango te naomba ayeba nwa na ngai bamasanga nanga nayebaka teki na ote nzambe abenga bopo nzambe abenga nga kambala mona bando osimba bible ti kopani bapela bato mosusu olingaka te yoka il y a des ennemis qui sont dès le ventre de leur mère. Alors, il y en a qui sont devenus par les hommes, il y en a qui se sont rendus elles-mêmes à cause du royaume du ciel. Ah, on c'est que pena ba makambe bani. Ezana basala nzambe. Depuis libuma mama, nzambe sa consacré ya osalela ye. Oyo musali na ngai akosa n'importe quel musala tant que ce que kokia osala musala nzambe na zel na bolingo afoxiti akome mata charge abate belé et sali loko moti mais ezape na basala nzambe oyo batunde bakomisi ye dakalo ba français kitoko hein. Bamami évangéliste, surtout évangéliste. Frère moi bakanga mané na pasteur babambi évangéliste. Évangéliste azaka na 3 versets bibliques. Ate aka oya oyoka. Batangi la yepe Bible. A répéter aneka makao. O ba commisser pas bato. Mutunda commisser. Ça veut dire quoi?
totie église na lupango na bango po badimine mbongo loyer nazwi mwana ko lupango na komisa musala nza abandi ba désordre abandi ko sete ba ser église abandi ko tia trouble kota ba musicien abandi ko tia trouble na mbongo mabonza kota simba mabe kota zongisa mabe po sene so yebana te azoyeba musala azosala te eza mpe baeniki mosusu oyo babikomisi bango moko a cause ya bokonzi ya nza babi oyo aza na mayele asali nako a comprendre le véritable eniki oyo te le ventre de sa mère nzambe akonsacraki bango basalela ye eza bato bakota ndaka nganga te eza bato oyo basalaka miracle fabriqué te eza bato oyo aza na confiance en nzambe abenga ye aza na confiance en vocation na ye azoyeba ke les choses que moi je fais eza mpona intérêt na nga te eza mpona lokumu na nga te eza mpona lokumu ya nza nakobondela malade ya kobika nzambe azwi lokumu nakobondela sere azalaka na libala te azwi libala nzambe azwi lokumu eza basala nzambe oyo awasala mosala alingaka te bafilime alingaka ne batémoignage te lokumu topesa yango banani banzambe azobikisa bamalade awasala bamiracle abi totombolaka nzambe kasi baenike oyo enike nakoexplike siko pourkui baobenga bango baenike kasi baenike oyo bamikomi oyo bato batie bango wana mpena bakota bandaka nganga lokola ndenge Moïse Mbiye atiaka pile na ye mai kalambai a consacré par pasteur parce que nous avons chanté avec lui dans une même chorale dans une même orchestre c'est mon camarade Moïse Mbiye a consacré mai kalambai pasteur tozoloba baokende na ye babwati ta bando okende babwati bele yo ozalaki okanga bango ntango kofa alobaka mai soki mai kalamba akoti lola Moïse Mbiye akoti lola nga mpe nakoti lola nakumaka bagege nani ebimi te baenike oyo bato bakomise papa aboti mwana te nga so nakufa boro ekufa te azwi mwana konsake pa paster nzambe te papa nde moto atie ye tala bato wana bamiraki ya bakisi tala bato wana badelivrance ya bamaki wana bato nyonso oyo ozomona baenike oyo nyonso bakonsakre bango oyo bango bakomisi bango basala nzambe epa bato bango nde moto baosemi badesotre yango ozomona banganga bazwi audacité ya kobima na kati ya tv ntango baotanga kombo Denis Les napesa ekisi seke Denis Les oza unique oyo ya libuma mama te bakomisaka nde mosala nzambe pa motu ntango bazotanga bakombo edengo bazotanga bakombo bapaster oyo bazwaki bakisi mpa na nga bofuta nga su mbongo te bokozongisa estce soki oyo ozalaki unique oyo nzambe akonsaka oyo na libuma mama pourquoi ozokende koluka miracle mpa banganga pourquoi ozokende koluka kisi epa banganga baenike oyo bato bakomisi bango bene baza bato oyo bazovilaka bana bato baza bato oyo baosala bamiracle fabriqué baza bato oyo bakundaka baza bato bayeba te role na bango ezali te bobenga unique ça veut dire quoi bato oyo batie bango na disposition ya roi bato oyo baolukela roi basi oyo baza vierge na bandeli ntango babenga unique eza bato oyo baza na disposition ya roi roi abalaka mwasi ya vierge roi abalaka mwasi badevierge te il faut abala mwasi ya vierge parceque mosala ya baenike eza nini kokende kolukela roi basi oyo baza vierge baya na bango epa roi parce que roi abala bango c'est-à-dire mosala ya pasteur eza kolukela Christ bachrétien oyo baza pire propre et conscience baya na bango epa Yesu parce que bakomisa bango basi ya Yesu ntango bazobenga unique
unique aza moto bakastraka ye nzoto na biso mibali bakata pourquoi bakata yango balongola bango posa ya basi siko tala ba unique ba mekomisi bango epa bato tala ndenge baosala ba désordre ba pasteur batitingi ba pasteur Vageline ba pasteur ba sexy tag ba unique o ba komisa bango pa bato Michel Bakenda akoma pasteur amikomisa unique yo wana nganga lobi ke no kozomisa mbongo parce que ya yo contre alaka ya mbongo soko pese mbongo ya bomelo bato sanini afulo omikomisa yo moko unique ba consacrer yo tena le boma mama. Mais l'homme de temps ba kem parfois ma consacration au pasteur Monique Bon ekufata zumo nae akomisi pasteur aucun nzamba ebete mais la Bible nous dit nzambe asala à travers ba ekoli nae ba sali nae mais ceux qui pasteur azu par exemple muto commissie serviteur de Dieu mabe ezawapi to beta tali solo ya Anne azo mwana consacré et que pasteur bi ke nzambe pesina mwana o moko na consacré ya bando sali na mabe ezap ceux qui ba pasteur rapi bazo sala ngo alobi Tant Eli, le sacrificateur, tant Zambé alinga beta, asalani, bana Eli, fin, na au fin, ba anosani, ba zui sacerdoce, ba bebisi, ba zolia biloko, nakata sacerdoce, ba zola la basi, Zambé pourquoi a établi les jeunes Samuel. Oui, bana ba passer ba sala ba trouble ba papa na ba mona ngote olandi dis bana ba passer ni ba sala ba trouble bana ba passer ni ba sala ba trouble trésor mokula le valable ba comme ça le valable ba consacrer évangéliste nzamba ba boîte nzamba basi olandi mwana pasteur Nema sikatenda ba miracle fabriqué mouchoir na yemuke ko isai mote sila mwana na ya pasteur ba komisai Moïse nié l'homme de moment l'homme de Gégé mwana pasteur tala ba fanti papa ko akomisai yamona lobi ba eniko bazo komisa bango pa bato ba yebi valeur na bango tango zo mona bazo kinaka pa banganga niti bangani baki pa banganga anani baserviteur ni baki pa banganga hey pasteur Nzamba Cave Deniles pasteur Cave akota Cave nganga na patanga ikombona apesa yemutu ngate nganga nde mutatangi Mike Kalamai nganga nde mutatangi Michel Bakenda nganga nde mutatangi siko tango zomona banganga bazokoma ko sabino papa église Matthieu chapitre 5 le verset 16 Bible zorbete que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin que le voient vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est dans le ciel. Or batwa sana esengeli mwina na yenge ngakata munyos liboso ya batu kasi mwinda soki kufinda kokota muliliti tango nzambe longwe via masume ya kate Romains chapitre 3 le verset 23 car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché c'est la mort. Oya kasi kufa balobaka ya topunda te tango yesa longa na kati via mutu kofe ya kate tango mutu akeluka succès pa na kofe kotite tango mutu ayembela nzambe akoti ndaka nganga kofe kotite tango mutu asala ba miracle kofe kotite bato nyonso zo mono bakoti ba loge bato nyonso mona oyo basala ba trouble baza ba unique oyo ba mikomisi bango moko o unique face à la castré. Pourquoi alia ba viergeté toti que la vierge roi roi c'est Jésus-Christ de Nazareth ba vierge et église yango na balesaki yo na mokonzi mwasa museka tos église za museka ba unique toza na disposition ya roi ça veut dire kolia mwasa bato roi te ko bébé église te ko luka ba miracle fabriqué te
yango na pesi signification. Pourquoi banganga? Parce que banganga bazozo audace ba ethnique o ba mikomisi bango moko epa bato na ba o ba mikomisi na ko tie église awa pona futaka loyer te na zumo na kolo lupango évangéliste. Ok, voilà l'homme de Dieu, le frère Stallone. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Émission, nous continuons vraiment émission vraiment très importante. Nous continuons pour la lune tout souka awa. Mot de la fait cause ani numéro contact il y a frère Stallone les à côté déjà ana pour la message au PC. Mot de la fin n'angé zani. Ba pasteur, ba papa na biso boka ba biso. Exemple il y a Eli le sacrificateur. Fin na au fin. Tant banda au sala ba désordre na kati ya sanctuaire. Nzambe atinda ki prophète au pesa mais message. Nzamba bomaki bango nyonso atika ki église pas ça moi église eza royauté te église eza succession te église pesa ya famille na yo te église eza église ya batanzambe tango boti bano ba tambola mabe luka bano ba o baza malamu ba continuer chemin parce que côté la biso poto na kati église te bato yo batia bango ne ba semer trouble. Bon, c'est même pas des autres. Le numéro contact dans les applis c'est 243 85 71 75 368 plus c'est 243 84 71 75 368. C'est votre humble serviteur, le frère Stallone. Petit à petit nyonso, yaya nyonso, Zambe apambola bino. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Les gars, le baraba, Fouaba, Chala. On se retrouve à la prochaine. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata